kaka esika ozali. Topepi pe tobeteli Yesu maboko makasi. Vraiment nkolo na biso azwa lokumu. Mpona bolamu na ye na vi na nga mpe na vi na yo. Mpona grâce oyo asali biso lisusu na dimanche ya lelo premier dimanche ya mois de mars. Po toloba la bonne nouvelle mpe peuple ya Nzambe eyoka la bonne nouvelle. Naza très reconnaissante epai ya bakambi na ngai mama Makiesse mpe mama Eliane. Mpe naza très reconnaissante epai ya responsable na ngai papa Landu. Mpe naza reconnaissante lisusu makasi na libota nyonso ya Consolation. Yango tika Nzambe ya mama Makiesse apambola biso nyonso. Amen. Tovandi na biso. Lelo totelemi lisusu liboso ya peuple de Dieu. On a koloba ainsi dit l'Éternel. Osoki na kotelema lelo. On a lobela ngai. C'est qu'elle a communiqué kufa na peuple ya Nzambe. Mais que l'on a pas ya Nzambe. Et ça pour communiquer fi na peuple ya Nzambe. Pour l'illoba na ye tango eyaka. Eyaka ko instruire biso. Eyaka ko éduquer. Eyaka ko corriger. Eyaka ko restaurer. Eyaka ko pesa biso forme ya malamu. Liloba na Nzambe eyaka kotaye biso po epesa biso sansi ya malamu po tosala bon marche elongo na Yesu Masiya. Mercredi tozalaki awa tolobaki na ntina ya thème na biso qui veut être béni. Nani alingi apambola tokozonga mwa moke nsima na oyo tolobelaki mercredi ebongo tokokota na message oyo Nzambe apesi biso lisusu na dimanche ya lelo. Qui veut être béni? Tolobaki thème na biso eza lokola question oyo Nzambe atelemi liboso ya peuple na ye atuni motuna na peuple ya Consolation. Nani alingi apambola? Mpona réponse na yango nayebi ke biso nyonso tokoloba nkolo nga nalingi napambola. Tolobaki mpo topambolama eza na baprocédure oyo esengi tolanda pour ke tozala béni. Eza na baorientation oyo esengi tolanda mpo topambola. Tolobaki na Ephésiens chapitre 1. Bible elobi na biso esi topambolama na bénédiction d'en haut. Nkolo si apambola biso na babénédiction ya lola. Eloko etikali na pari ya biso bana na bato to active bénédiction wana pour que elata nzoto na kolandaka bainstruction ya Nzambe. Kolanda nini oyo Nzambe alingi tosala pour que tosaisir la bénédiction. Totangaki na livre ya Agé chapitre 1 verset 1 à 7. Basaleli biso lecture na français pe portugais.
Agé chapitre 1, verset 1 à 7. Agé capítulo 1, verso 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. No segundo ano do reinado, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agé. Servante, governador dos awa esika bauti kotangela biso na Agé. Awa bazolobela sur la reconstruction du temple. Soki bazolobela reconstruction, c'est que ezalaki déjà na ndako oyo ezalaki ya kotongama. Ebongo temple yango ebebaki. Ekomaki na moma moko, peuple de Dieu bakotaki na kati ya distraction. Tandis que temple ya Nzambe ezalaki détruit. Nzambe azotala conscience na bango esala. Ba reconnaître que sika bakendaka kobumbamela Nzambe eza ya kobeba. Bible elobi ezwaki ntango molai. Conscience na bango mpe ezosala te. Esalaki te pourquoi bazalaki komipesa na bapropre intérêt na bango. Bakotaki na babusiness, bazalaki kosala bafere. Tandis que temple ya Nzambe ezalaki détruit. Nzambe atelemaki lokola souverain, ye moko tata, maître ya biloko nyonso. Ayebisi prophète Agé alobi kende ekazorobabele, kende koyebisa ye apesa message na peuple oyo ya Juda. Ayebisa bango ke ntango esi ekoki, ntango oyo barebâtir temple na ngai. Prophète Agé azwaki message ake koyebisa Zorobabele et Josué mwana ya Josadak alobi ainsi dit l'Éternel, Yahweh Nzambe alobi ayebisa bino olanse message epai ya peuple ke ntango esi ekoki boreconstruire temple ya Nzambe. Peuple ezwaki message wana balobi jamais ntango nano ekoki te. Biso tozala makambo esengi tosala. Nga naza na ntango azosala bafere na nga, naza na baprojet na nga nao na réalize yango te. Naza na ndako na nga eza inachevé, ezosenga na travaille mpo nasilisa ndako na nga. Baninga bake Brésil, baninga bazokende Turquie, nga mpe nazobose mpo nga mpe na voyage. Moto na moto apesaki baraison na ye, balobi le temps n'est pas fini. Loba amen. Balobi le temps n'est pas venu. Réponse na bango emataki epai ya Nzambe. Nzambe alobi pourquoi barépondre boye? Ah, mais bazo comprendre peut-être. Alobi examinez-vous. Bomikala bino moko malamu. Bopesi raison c'est bien. Bopesi ba raison na bino. Mais depuis le banda koluka. Eloko nini esi bosali. Nzambe alobi na bango boye. Bozoluka mingi. Bozobose. Bobosani ke nyonso moto aza nango eza yanga Nzambe. Po moto atteindre niveau ezodépendre na bacapacité ya mutu te, ezodépendre na mayele ya moto te, ezodépendre na courage ya mutu te. Nayebi babokili balobi eza na dajo elobamaka que la vie appartient au courageux.
Zoka eza bongo te. Moto peut réussir la vie. Et ça soki nzambe asali ye ngolu. Moto azodépendre na ye te bien aimé. Pepe wana bapesaki baraison. Nzambe alobi na bango. Yango bozolia. Bozotonda te. Baposa bozolinga bokokisa. Ezokoka te. Bozolata. Ezosimba na bazoko na bino te. Bozosala bozozwa mpe basalaire. Mais bozotia yango na bapoche na bino. Bozotia na basaki na bino. Oyo ngai nzambe na toboli. Mpe natie mopepe na nga. Bozosalela yango eloko te. Bozosalela yango eloko te. Tolobaki lisusu boye. Pour être béni, esengeli oservir. Bible elobi na biso, l'ouvrier mérite son salaire. Loba amen. L'ouvrier mérite son salaire. Pour on mérite lisusu. Esengeli ozala ouvrier na moisson ya nzambe. Esengeli ozala mosali na elanga ya nkolo. Ye alobi na biso boye. Elanga na ye eza monene. Kasi basali baza moke. Toza ebele na kati ya consolation. Mais eza na moke oyo baza ba ouvrier. Eza na bato ya moke oyo bazoservir nzambe. Soki mpe totali na kati ya moke wana ya bato. Eza mpe na quelques personnes bazoservir pas comme te. Ndenge mpenza esengi tosala pour que tozala béni. Loba amen. Tolobaki lisusu na livre ya Genèse chapitre 27 verset 26. Wana tolobelaki histoire ya Isaac. Toyebi yango toyoka yango plusieurs fois. Isaac azalaki na bana na ye. Azalaki na Esawu, azalaki na Jacob. Azalaki na bana na ye. Bible elobaki na elobi na biso boye. Ekomaki na moment moko. Isaac akomaki vie. Misu na ye ezalaki su komona malamu te. Lokola na ye ezalaki papa yango etakufa. Esengeli atika bénédiction na bana na ye. Tolobelaki sur la bénédiction ya Jacob. Toyebi ke ndenge bénédiction echangeaki selon volonté ya Nzambe. Mais ntango Isaac alingi atika bénédiction pa Jacob, abengaki Jacob. Abengaki Esawu plutôt tozongi na bénédiction ya liboso. Abengi mwana na ye ya liboso. Alobi Esawu, kende na zamba, bomelanga nyama, lombelanga supu ya kitoko, bongai papa na pambola yo. Toyebi nini esalamaki? Esawu pendant akendaki na zamba, maman azalaki sensible na oyo papa azalaki koyebisa Esawu. Asololi yango epa Jacob. Ye moko baba elambi supu ya kitoko apesi Jacob. Alobi kende kopesa papa po apambola yo. Loba amen. Jacob apusi bilei wana pe na tata. Tolobelaki sur les 3 points. Isaac plutôt ayebisi Jacob. Premier point tolobelaki, alobi servis-moi à manger. Pesanga ya kolia. Mais par là tolobaki, pour être béni,
salaire na ye. Azelaka lisuti na ye. Moto oyo azosala ayebi ata na souffrir na mosala. Quelque soit pasi nazomona na mosala. Na suka nango nakozala récompensé. Point ya mibale tolobelaki alobaki na Jacob approche. Point ya misato alobaki na Jacob s'attacher. Kangama nanga yango tolobaki mpona koservir Nzambe malamu esengeli ozala terre à terre te, otatone te, zala na position oyo Nzambe azomonela yo, oyo Nzambe azosepela nango pour que oservir ye bien mpe s'attacher na Nzambe. Zala na souci ya mosala Nzambe, s'attacher na Nzambe. Zala zele na mosala Nzambe. Zala na soif ya koservir Nzambe. Loba amen. Moto oyo s'attacher na Nzambe, moto wana batindikaka ye te, apisaka mpe baraison te. Ayebi ke ntango soki ekoki eza ntango yango ya koservir Dieu, akotelema mpo asalela Nzambe, akotelema mpo asala oyo eza agréable, akotelema mpo asepelisa Nzambe, noke mpo asepelisa bato. Loba nanga amen. Loba amen. Tokoti na message na biso ya lelo pe tolobaki lisusu na Deutéronome 28. Bible elobi na biso boye, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu seras béni. La bénédiction est conditionnelle. Et ça, la condition pour être béni. Ceux qui ont respecté ma condition, voilà. L'hypothèse que comme elle a automatiquement. Déjà, tu prends mon lama. Et l'autre chose, ça m'a dit ça. Quand tu signes yango, donc tu es de citater, et ça ta désobéissance. Peuple, on a désobéissance dans Nzambe. La bonne famille que on a fait ce message, et ça l'Éternel notre Dieu. On est capable de la souffle de vie là. On est capable de comme ils sont malades même pendant 6 mois. On suit que ton baptême est si battu. La personne qui va faire sa réponse n'est pas Yahweh Nzamba. Nzamba est capable de changer comme on a eu. Combien de fois tu fais sans Nzamba la raison? Combien de fois tu as sans Nzamba qui a été tellement l'époquité? Réponse est bandit quand tu pas dans la bangote. Même il est là dans la génération. Même il est là dans la consolation. Et ça peut même réponse à ton père sans Nzamba. À ton père si en publicité. En touriste, ça la tango. Va proclamer sur retraite. Va prendre dans son attente. C'est même où on a été quotidienneté. Na sala quand l'impresse a payé à battre. Mais papa on doit comprendre quoi? Trop de retraite. Ma retraite c'est mon nyonso. Anga pe na to sali sana nga. To busani le premièrement.
Bayebisa biso pe depuis kala. Que Maranatha Jésus revient. Ayaka na yete. Ke ngana bongama nanu. Naluka nanu. Tozokosa leloko moko. Ke authentique. Kolondalaka biso. Eza ba promesse ye moko apesaki biso. Soki alaki akokosa te. Aza na ntina bongo wana te. Po ye moko ayebisaki biso. Na siècle présent. Tokozwa authentique. Eza na bandako. Eza na mituka. Eza na mabota. Eza na mabala. Eza na bambongo. Pe alobaki lisusu. Na siècle à venir. Pour hériter le royaume des cieux. C'est que tu vas na to bunda te. Nous allons obéissant. Obéissant que na kati ya œuvre de Dieu. Na kati ya insigne l'Éternel. Loba amen peuple de Dieu. Toloni amen. Toujours avancer le message na biso ya lelo. Wana ezalaki oyo tolobelaki mercredi. Toujours continuer le message na biso. Nzambe aza na un plan merveilleux pour le peuple à consolation. Oyo eza 2023. Eza 2022 te. Soki tosalaki ba échec na 2022. Nzambe alola. Ye alobaki na biso. Na 2023 oyo. Eza année ya bonne nouvelle. Alobaki tokoyoka la bonne nouvelle. Saisir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a même changé ma combo na biso. Mais il a changé qui comme à Jacob Israël. La bonne nouvelle, on peut sa sens le nom aujourd'hui na sens. La bonne nouvelle, on peut s'appeler comment tu s'habille. Yango me soué ensemble. Et ça n'a pas battu sur son message. En ça, la likambo mon côté. Sans que avertir biso. Message ensemble a pesé biso sur la reconstruction du temple. Et ça a son pèse biso l'avertissement. Quand on voit marche ya malamu na 2023 quand on va attentif na insigne l'Éternel. Quand ça va agir en Nzamba tiaka na biso na consolation. Donc on me dit pourquoi on va faire biso la message ya insigne l'Éternel. Problème les gens qui biso sont pas foués en nous. Tozo compter na befort na biso. Yango pe lipamboli na biso ezozwa temps. Eza na bato mosusu Nzambe alingaka pambola de fois na baneseleka. Avandaki nde na matiti ya mobesu te. Yesu ayebisi badisiple. Bofandisa bango na bagroupe. Bani ekotambola. Bafanda na matiti ya mobesu. Biso message ekwaya kala. Nzambe asala biso grâce na consolation. Eza na message biso toyokaka awa. Problème eza ke tozala kovanda na matiti te. Problème eza ke tozala kovanda na bagroupe te. Kanye ezoleke pa bato baza asi. Bato baza pose nde bazosaisir opportunité. Bato baza sensible nde bazorecevoir la bénédiction na haut. Bato baza distrait. Lipamene ezoleka kabo. Bénédiction ezoleka kabo.
kolopanga tiki na 8e esi akomi kuna pusa ina sima problème eza te fo zela po azonga lisusu na tour na yo oyebi mokola kozonga te mais à travers obéissance na yo ekosala nzambe atala yo lisusu ekosala nzambe afixe sur regard epai na yo po obika bénédiction ya nzambe loba amen bazotangela biso kana Agé chapitre 1 verset 8 Agé chapitre 1 verset 8 Amen. Subiu ao monte e trazei madeiras, e edificai a casa, e dele me negarei, e serei glorificado, diz o Senhor, para você. Amen. Bible lobi na biso na Agé 1:8. Nzambe azoyebisa bango. Sisi nzambe ezaka bapambwama. Nzambe yalola asalaka na basystème na ye. Asalaka na basystème oyo. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Nzambe alola asalaka na basystème oyo. Yo na misala na ndako na nga, nga mpe na misala na ndako na ye. Aza nzambe d'intérêt. Sans intérêt komona te. Lokola susi ya nzambe ezalaki kapambola peuple oyo. Azalaki mpe capable ya koreconstruire temple na ye na bandenge na ye. Nalobi te bango kaka nde baotonga ngo. Lipombo lio nga nasala ngo na maboko eza mpona pesa banyama te, eza mpona banzete te, eza mpona bango, eza compétence ya bana bato te, eza kaka nga nzambe na bebisela bango depuis l'éternité po ezala ya bango. Bisika batangeli biso na 8 nzambe ayebisi bango monter sur la montagne, apporter du bois, mema bomema mabaya mpe botonga ndako na ngai, nakozala na esengo mpe nakozala glorifie. Nzambe alingi apesa kaka mbala moko boye. Bien-aimé dans le Seigneur, oyebi moto abimaka tonga te koluka zonga apoko alefwa soki akutani lipamboli moko na nzela na ye. Toloba nini? Nzambe merci. Tokosana te koloba nzambe merci. Façon na travailler lelo yango pele sali na gagné oyo na gagné. Façon nazobinda bajour oyo yango esali ke nazwa oyo nazwi. Tobosani ke soki oswi eza nzambe nde moto asurprendre yo na bénédiction na ye. Siko nzambe alobi boyo soki nga natongi lipamboli ekiteli bango bakoloba mpo bango moko baotravaille makasi. Il faut kaka bazonga na baprincipe na nga batongela nga pour ke bazala béni. Tozofanda na point na biso ya liboso oyo tolobaki Isaki porte kwa mapamboli epai ya Jacob alobi servir moi à manger. Tozofanda na servir. Loba amen peuple de Dieu. Susi ya nzambe ezalaki po temple ezalaki détruit. Temple oyo tozolobela lelo eza oyo esalami epai na bacharpentier te, oyo bamason basali te. Eza temple oyo eza nzoto na nga mpo ya yo.
Saint-Esprit asalaka na bisiko eza ya pe asalaka na bisiko eza mbindo te. Combien de fois tobebisa temple ya Nzambe tokomisa yango esika ya débauche, tokomisa yango depo ya impudicité, depo ya mensonge, depo ya moyibi, depo ya lokuta, depo ya makambo ebele. Oka yo moni ke eza ya mabe yango tokomisa temple ya Nzambe. Tandis que nkolo aza na posa asala quelque chose na temple na ye, tolimite puissance ya Nzambe à cause ya temple ya Nzambe eza détruit. Loba amen. Yango ayebisi biso na verset 5 bomitala malamu bino moko moto koya atala temple na yo koleka yo moko aza te. Yo moko oza conscient papa, yo moko oza consciente mama eloko nini oyosalaka na temple ya Nzambe. Combien de fois obebisa temple ya Nzambe tozosenga Nzambe asala akosala koma temple ya Nzambe bokomisi yango esika koteka bapigeon. Temple ya Nzambe tokomisi yango esika ya kochange mbongo. Temple ya Nzambe bisika nkolo esengi azala glorifie, bisika esengi nkolo atombwana, bisika esengi nkolo azala avantage aopere basile baproduise te miracle. Mais akosala koma temple ya Nzambe ekomisie. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe apesi temps, Nzambe avertir biso soki tokoyoka te Yesu akoya kopanza. Ntango akoya akozela to pesa explication, akozela te opuse na raison, akoya na filmo po apanza, po apanza po bopemisi temple ya tata, akopesa biso tante otosuka mane pesa Nzambe explication, akopesa biso tante sime ya Nzambe ekoya mpona korafage, ekoya mpona kopanza po aza na posa asala mosala na temple na ye. Loba amen peuple de Dieu. Tant ekomi mabe, tant ekomi mabe, tant ekomi mabe, tozoloba ngo lokola siloba, tozoloba ngo lokola adage ya de temps est mauvais. Mais en réalité tant ekomi mabe totala misala molili ndenge etombwana baréunion basiance occulte kala bazalaki kobombama tomonaka mpe bango te, mais lelo baréunion ekomi en plein air, baréunion basataniste baza wana bazosala mpo na bongisi na bango komona te ntango ekomi mabe. Nzambe aza na posa tozonga na le premièrement, tozonga na fondation, tozonga na bolingo liboso pour ke asalela biso oyo ye moko alingi asala. Tolobi amen. Tovandi na premier point oyo tolobi servir. Loba amen. Awa Isaac azoyebisa Jacob, servir-moi à manger. Tokolobela lisusu na histoire moko ya mwana mwasi moko Bible epesi biso kombo na ye te, mais
Bible bengeka veuve Sarepta. Veuve ya mboka oya Sarepta. Mwana mwasi azalaki na mobali te. Mobali na ye si akufa. Atikalaki na mwana na ye. Pendant azovivre na mwana na ye, Bible elobi na kati na mboka wana nzala ekotaki. Mbula ezalaki kobeta lisusu te. Mabele ekawukaki. Bible eyebisi biso mwasi wana azalaki kodomere na mwana ye. Soki tolandi lisolo malamu na conception na nga nazomona banda nzala ebandaki na mboka comme si mama oyo asalaki provision ebele. Ntango ozolia lelo ozolia lobi olie lobi kuna olie biloko ezobota te ezosila. Bien-aimé dans le Seigneur, na passage oyo tokotanga na lisolo ya veuve Sarepta, soki totali yango malamu, soki totali passage oyo tokomona Nzambe soki alinga pambola mu, soki alinga bénir yo, aza capable ya kolongola moto moko na États-Unis d'Amérique aoriente ye kaka na ngola bisika eza po atinda moto wana pambola yo. Nzambe soki alinga pambola yo na souveraineté na ye, aza capable ya koresuscite moto moko olota yaka na ndoko te, omona yaka na miso te. Adefa yo tolala ozolela ke natikalika na bokali moko ya farine, natikalika na uyo olamu. Nzambe na mwana tokofuka wapi? Soki kaka tolie tokufi na biso me moto moko Nzambe asiki ye motema awala te, azwa kimia te, apense na yo yozoyeba te. Mwasi azalaki na mwana ye. Bible elobi bokoloko Nzambe asoli na Eli, asololi na Eli, ayebisi Eli zoba bagage na yo kende na mboka oyo Sarepta. Esi na sololi na mwana mwasi moko akozwa yo en charge mpona koleisa yo. Loba amen. Mais awa Bible ezayebisa biso soki otali malamu mwana mwasi oveve asololi na Nzambe te. Nzambe abetelaki ye lisolo te. Mais ntango azoyebisa Eli, Nzambe alobi esi na sololi na mwana mwasi wana akozwa yo en charge ya koliesa yo. Eli ntango ayoki Nzambe aexécute, aswi babagage na ye ake na mboka oyo ya Sarepta. Bible elobi ntango Eli akomi na porte ya ville, amoni mwana mwasi moko azolokota bakomi na ye, azokangisa bakomi na ye okende kosala gato na ye na bile ya suka tikalaki nango po alia na mwana na ye bakufa na bango, azolokota bakomi. Bible elobi na biso boye Eli ntango amoni ye alobi na ye, mama okokopesa nga mai namela. Alobi problème te, apesi ye mai ya komela. Eli akontinue lisusu, okokopesa nga eloko ya kolia. Yoka réponse ya veuve. Alobi papa ndenge naza awa naza na eloko te, natikali kaka na bokali na ngai ya farine na moke na mwa huile na ngai ya moke. Soki kaka nasali yango lelo tolie na mwana
tokufi na biso po eyebani jour nzala esila te na mboka eyebani mpe jour mbula ekobeta te po ya rese mabele Elie insiste alobi salela ngai ya kolia na insistance ya Elie ayebisi mama oyo soki osaleli nga okozanga lisusu farine te ile kozanga su te nzambe oyo ayebi kolela moto moko ata oza na fefo ya mboka ata oza na lobeba ata ozangi soutien omoni penake na suki nasala moto ya kosumbanga te ndenge femme oyo aperdraki espoir asantisi nelikia te tala moto akomi na niveau ya kopense ke soki alie akufi na ye seke mike ezalaki te bien-aimé dans le Seigneur yoka nayebisa yo nzambe azalaki capable ya kopembola mama oyo meme kolelani ya kati ya motema nzambe azalaki koyoka ngo me nokoni nzambe alingaki aservir asalela koservir esatache na bénédiction mama oyo azalaki leloko te kotalanaki bomoto boyo okoloba nzambe mpe ebibenake mama oyo aza leloko te mama oyo aza leloko te epui aza na mwana akokopamboleka te akokoyokele mawa te kaka moke oyo atikali nango yango mpe nzambe aza na posa nango moke oyo oza nango talo oyo oza nango grâce oyo oza nango yango nzambe azoluka aza na posa salela ye alobi oza leloko kaka farine wana oza nango yango nzambe aza na posa nango alingi amultiplie alingi lela sur te alingi mitungisa sur te nzambe aza na posa nango servir bien-aimé il est temps osalela nzambe ntango oza nao na bomoi salela nzambe ntango oza bonne santé salela nzambe kolinga tokoma na hôpital kolinga tozanga na pasi kolinga tokoma na pasi il est temps tika ba raison tika kopesa nzambe ba raison il est temps zongaka mwa nzambe sérieux bénédiction oyo nzambe apesi oyo eza na maboko ya tata soki yesu asombi na polo okozanga ngo ntango ya ngoyo toprofite po tozwa osantiple ntango ya ngoyo kozela lobi te